Jise Kunseviko nakatalisanga ya bananjili amawa moninga malamu atiki biso kesona me posampe tobungisi Jise Kunseviko nakatalisanga ya bananjili amawa moninga malamu atiki biso kesona me reposampe balona kambuma ebotaka nzete soki baloni moto okende libela touta na mabele tokozonga putulu nyonso seli suma ya damu na Eva babuti ya yambo batosaka mibeko ya Yawe te baliaka mbumekila na jardin d'Eden yango bamemela biso liwao amawa moninga malamu atiki biso kesona me reposampe Kilelo, quitte appart, pichu kitenge. Tu as opé appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga quitte appart, pichu kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na bana otumbaka ntaba ngai na nenga poto zone industrielle quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana quitte appart. Check. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Edino image, elona osenga yo. Merci à toi. Nzembo oyembi oyo ezalaka ndenge toyembi boye to il faut ekobokosala ko bina studio boyemba yango na makasi ya panza sangwa Congo bilili tokosala ngo na studio kwa likonga nongo boyobi kaka choc batu bakoli bilengi tozolela moko na biso parce que azalaki vraiment na biso tout le temps quoi. Dernier concert tobetaki tozalaki na ye mais bon dommage papa yoyo bayoji atiki biso pesi mes condoléances na famille Mobimba pe na ba master tout talaka ekweli biso na changu wana za pionnier Jean-Claude quoi. Jean-Claude Bayoudi ya mamoto donc atiki biso ya momoni lelo to sangani awa biso nyoso pour na mémoire na ye quoi. Donc Liwai sera toujours passe. Liwai zelo esengote donc zelo toujours ya mawa. Mais balobi toujours tolela na wa bazolela. Donc na moi bela olobate donc on a et donc ça Sazalia les superviseurs les Conga Lori Mamengi a payé wa masamba quoi donc bango pe ba sana ba mo ba oloba quoi tena bana mai mususu ndenge bazaka l'entourage. Merci pendant ça moi Togo sanate système na biso ya lukala na wana kaka izanga te système. Merci. Message eza pina makasi ya penalité donc ça va passe ba chagrin
douleur et magassi quoi. Mais ce que je vais dire, vanité de vanité. Tout ça va bien. Il y a des clés, c'est un play et belé à Tchangou, Yanjili, Yamukili Mubimba, Bazon et belé. Ça veut dire que non, ça va bien. D'habitude, on a des clés. Donc, en tout cas, témoignage ça va bien. Tout ça va bien, tout va bien. Il y a un monipena, donc il est là. Vraiment, ma maison est bien. Tout ça n'a pas si en fait. Donc, non, n'a pas si mal dans ma Samsung. Ouais, bon, en tout cas, ma condoléance, tu peux déjà dans ma famille. Na biso moko pe baninga na ye ezaka pas si kopère de moko bozala na ye mais bon nde to lobaka ke tozalaka bakolo biso te quoi eza na kolo mukilo a defisa biso moko mokolo ya decidaka a récupérer biso a récupérer ka to boyo kei mais en tout cas mingi témoignage oyo ezoloba na combat de clos que vraiment c'était un homme humble, un homme sans polémique to luki na ba conflit to moniete donc atikeli biso mo devoir et la gizike mutonyo so mugolo okende témoignage nino otika simana yo mugolo okende na simana o bato bakoloba nini pona yo en tout cas mingi témoignage quoi wana ezalaki babino Flori Mamengi likonga likweza nkoyi alors que ni wara grand pasamba elo sanction ya liwa ya déclos na éviter témoignage ton message nous pose à l'amour pour na pourquoi les mal. Ouais, ça fait mal. Nabiso ba soda lo ba geni wala to bimena ba dotota ba le grand coach ba Flori Mamengi le konga likweza nkoyi ba basé de Kuza ba de Kibo Lindalala. Donc tout ça pour la mawa ou les landais pour ce côté c'est car ils ont c'est car mawa parce que tous les gens qui sont pionniers dans Tchangou quoi comme na Congo dans Paris à Dey Njili à Dey Tchangou à Dey donc tous les là na baninga pour babito les là na ba les là tous ces gars na ba c'est vrai tout c'est car muke mais ça fait toujours mal tous les gens qui sont pionniers donc rien à dire tout on dira un sentiment mawa quoi. Donc, amande qu'on a vu ce peu marrant à Kimia, Nzamba Sungara Libota na Epe Bana, Baza na Kimia, donc voilà les gens de la Moutitou. Ce que je peux dire, c'est ça. Merci. Merci. Bon, Liboso, on a présenté nos condoléances à la famille, là-bas dans Tchangou Nyoso. Je sais, Agi Mouninga Nabiso, bon, moment na Koki. ezaka mokano nzambe mingi penza olobeya te wara genisa lobi nyonso tokabula kaka mawa eza pasi mingi molimo na ye mpe na kimia mingi ya kolobeya te nzela ya mutu nyonso tosuki wana. Merci. Sana minga koloba te mawa kaka pasi leki Nzambe kaka yo moko yebi eleka na kimia nyonso na kimia oh Virginie Diwa merci Seigneur. Eza pasi faut déclos maloba ou des athées maloba ezate tant on a eu sango na mitumisa mai trop parce que na eu déclos na on se rappelait dernièrement to kutana naye mais mawa non moni gama lo ba ou des athées pour passer les trop témoignage du tata on a lobby témoignage ata na lobby na yeba inde mutu oyeba déjà mutu eleki tout donc oyeba mutu lobby fait tout ezaki ki connaissance te mais toyebanaki ezate ke tomonanaki mais toyebanaki donc témoignage ezate donc pas ce gars eleki pas ce leki
mawa deklonanga yokokende yokotika mawa pasi na motema kolela na ngai suka te akunseviko mawa ye natala na foto nazangi na maya misoko etondi na motema nabimisa te mezomezo mawa ye mawa kunseviko mawa ye nalela na motema ata maya miseko kita te motema etondi na mawa ye edina image nayebi te mais molimo na ye mpe mana kimia nzambe ayeba koyamba molimo na ye mpo azalaki garçon moko bien donc tozala bien azalaki bien en tout cas nzambe azala na ye merci message de Zaka qui est toujours là. Neveu Nangaï, Jean-Claude Ntseviko, donc Mantro. Bon, Nzambe, Yemo Kapeseri Bisso, Yemo Nzamba répandre que le nom de l'Éternel soit glorifié. Parce que, mon Waliwa, et puis la spéculation Zaka trop, Bakbalo Bara trop. Mais bon, Nzamba Zouaka le coup parce que il y a perte mon causa. Dans le physique, on a beaucoup remplacé. Mais Nzambe, il y a consoler les Bota, Nzamba consoler Bandeko, Nzamba consoler surtout Bandeko Banabakishasa, partout on a monde Jean-Claude, vraiment Nzamba consoler Bango. Donc, que son âme repose en paix. Donc, ton âme a mon choix pour le bâtir. Merci. Message de Zaka Yamawa, de la déco, de Londres. Azan de corruption moi nsangu et ça biso passer tozaki na terrain to monde ke photo to leka to monana poto to participer na DN de corruption comme on a Nicole Tamuna famille Tamuna de London déjà. Merci. Ouais, Tonton Tamuna Palace, Toutaki Londres, Toyaki Paris fête, Toyaki Samamatanga, il y a Montunabiso vraiment déclos, tu voyais que les Kabongoté, Yango, et ça il y a pour assister pour Talaka c'est unité quoi. Dieu les a unité, Toyango Toye, to assister à Matanga. Tourons à samedi parce que samedi prochain, ils ont un enterrement. Ils ont déjà la surtout. Donc, les moutons accueillis, ils ont tikali, toleki le logoté, ils ont bolingo l'équipe surtout. Parce que l'équipe bolingo, ils ont tous les gérants, ils ont les gérants qui ont géré mon kili, mais comme mon kili est en Zambé. Parce que les moutons social, alingaki batu, yango et salpe qui batu baye, donc on a rôle baka yango ana. Merci vraiment. Merci beaucoup. C'est routine Tomo.
Pasol.
Edino Léo a déclos franchement les PCB sont pas si macas bon moni Léo ça m'a manzambe Léo ils ont destin à mon toutou biso tourner toi na salle boy mutu na mutu na jour là mais peut ça va passer pour déclos ça non homogène mais accueilli bon le PCB gloire pas Nzambe les PCB sont pas si peu azali playboy vrai japonais Yoshi Yamamoto mais Nzamba ya mbaka moni na kimia yango moni Paris même tozali na Saint-Denis Nzamba pesa pe mwasi makasi bana makasi na famille pe na njini kuna Nzamba pesa bango makasi loko tozate Nzamba sunga bapota famille za na kimia eza facilité iweza ka bukasi ya Nzambi place Nzamba kala na biso donc apesi mes condoléances à famille on dit biso tout aux aléas merci na pe idino tema malamu za na Paris de mon combat à Paris merci Nzamba pe sa famille makasi merci attaque moi pas de ma vie na Légia Catalo de Paris père son âme déclos pour ses vies Doma Yoshi Yamamoto merci. Bonsoir, tous à Saint-Denis, dans la Paris, JC Azamasa, JC Azali, Oyo Azali na batu nyonso ebele, neto tondiawa, ata toujours yoji, mais Azali, mobena mutute, soka latina ye asekane batu, mais tokamwe banyoso bakamwe ke lelo aza sama bele alopema na biso te mais nga nazala témoignage moko natikala na ye epa na nga oyo na ye nga aza mona njili te naomona yolo kalamu aya abenga nga tala kope moko bavisa ya Turquie nasala masolo na ye bato baya 15 personnes apesanga mbongo atikelanga ngo na salon papa Pikanza nazwa mbongo apo bayebisanga keno Jean-Claude akufi nalongo linete naleli masa na mwana njili te na mwana yolo nga pati moluba mais naleli oyo navandi boye naza na milie bana njili baza ebele naza mwana kalamu yolo mais naleli c'est un jeune homme neti matanga bato boye aoya na ye mpe avandi na ye mpe aoseka na bato aosola na bato aoseka na bato mais eya nzela biso nyonso mais ebikaka Nzambe merci place akei aza ndima motu te bato baye baokamwa ti biso osani yango ngabi te ya matanga jise bayebisinga lelo kena place na fête bayebisinga Jean-Claude akufi juste akufi papa yoji nga papa yoji aza tu yoji ya mamoto mais personnellement c'est mon frère c'est mon ami merci beaucoup Nzambe vraiment pas aujourd'hui après na momo oyo namoni likambo oloba te donc ndenge omoni biso to achango esangani awa
toyelelaka JC petit na biso neve na biso donc toza na bato tu awa namoni mama oloba te tolela oyo bazolela petit na biso akei bon nzambe abatelaki mpa akei akende bien eya nzela ya biso nyonso on est ensemble oui image oyo baala nango ntango mokili baala nango alors message na yo kobongisa leki na yo ezokobelo nini eza mpe mpasi mpe mawa trop Jean-Claude touti koperdre ye baptiste koyo ondima te kwa neti ndoto Jean-Claude ayi mwana malamu mwana gentil boboto alingaki bato asistaka bato nyonso ntango makambo mais en fait toza s'attendre te ya mpena surprise mwa monene tozwi mpena coup de masse na motu donc nayebi te naa na pongi nayebi te so nalamuka mokolo nini mais sa mawa mingi mais nzambe abatela ya apema boboto na kimi apasake merci tozali awa se retrouver déjà na kati ya famille ya frère na biso Jean-Claude master na biso Jean-Claude lek na biso Jean-Claude ya na biso Jean-Claude le message ezali awa ezali ke tozali awa na Coco Fashion nga moko Coco Fashion River nanga moko Anibo Alligator banka ya Paris tosangani awa na kati ya famille on a vraiment partager tant il y a douleur où est touché Paris il y a famille na biso donc tous en la famille il y a on toujours linga qui partout batou tout non ba ebi adresse non ba été baya to accompagner vraiment de na biso la communauté na biso la famille na biso tina demer na suka nyonso ezali volonté ensemble ezali nzela na biso moko alors biso pe ba prêtre bato oyo tozaki na kati ya idéologie toye kolela toujours na idéologie parce qu'il y a ça qui nous tabayoji donc ndenge za toye kolela na bayoji na nyonso donc on se retrouve donc jeté merci vraiment retrouvaille na ekara na tosangana parce que ake trop jeune ake trop jeune. Si ça fait 8 mois que tu es naïe, alors dit que maman Koufi. Tu as une tram, le lot y a accueilli, le lot aurait pu s'assomailler, tu es fait quitter, tu peux s'assomailler, au lieu de s'appeler à Busso, il n'y a pas qu'il y a l'équipe qui n'a rien. Tu as l'équipe qui est dans le côté, tu vas ensemble, tu vas dans Bolingo, amour, humble, tu vas quitter ça. Parce qu'ils voient, ils sont à crainte de Dieu. Tebi jour où tu es RT. Merci Nana Minga Olobate. En tout cas, Moli Bonnet peut Manakimia. Vraiment, et peut Manakimia. Merci. Ami d'enfance, ami à poupée. Voilà. Donc, et là, on a un Oloba. Je suis au Yawa. Koye pona marambaliwa ya muninga nga oyo pona nga alonga muninga ko même ndeko. Moni parce que biso to que pas na bango ko sakana tant to na ba couper to sakana to ça pas bango na kanza. Donc tous na mawa imingi ya koloba vraiment zate te ka to partager douleur o to za nango na compagnon na frère na monsieur azawa na éviter so ya kolobelo ko mo ou pas voilà donc tous wana na souci vraiment to vandina Jean-Claude trop banda bisasa ti to esu na poto to kutani susu awa to vandi na ye tina makambo so ya vivre biso to yebi oya bisengo na oya pasi biso yebaki on quand même donc eloko to zawa to rendre ka hommage po to me la dernière demeure voilà merci Duba naloba so ni mokili yango nde ekomi kobangisa biso tu donc pasi pena ya trop nayebi oyo nakoloba te mpo nga mona nazovivre biloko du jour au jour akufeli oyo ya ngai famille propre ya na ngai baya na ngai disons quoi lelo susu na frère na nga oyo déclos oyo tozalaka na ye oyo tozalaki na ye tout le temps donc eza pasi trop
passe ya makasi donc en tout cas naza na makambo mingi akoloba te esalanga mpasi to kwa déclos mpena déclos moninga na biso ya lisano oyo alingani Japon alingani kolata na ndenge azali nesi motu moko sans polémique azali na bilamba na ye ande kolobela na yango te nde bamosusu balobela bilamba motu moko bien il était aimé partout atiki biso mokili oyo ezaka mpasi onaye comprendre mpena mokili oyo vanité de vanité quoi otozala na biso kaka humble tosala mabe te na mokili mpo ezaka mpasi wana so baêtre moko boye donc rien quoi nzoto eza nango eloko moko te donc c'est pas la peine tozala so ndeni tolingana na biso kaka donc eloko olobeya nango te donc nana eloko oloba te quoi donc mpasi kaka na motema kaka ya trop so mpasi ya trop mpasi ya trop naovivre ya moment moko boye donc difficile trop quoi que ce soit na famille na ngai moko propre biologique donc na frère na nga déclos oyo susu donc ezaka mpasi donc nana eloko oloba te donc tokabela kaka mawa biso tuka voilà merci. Ah, eza pena mawa trop quoi. Eza mawa mingi vraiment pour na frère nanga déco. Déclos pena ku sevi ko akeka boye vraiment tiki biso. Donc na pena na mingi a olobate donc yo sanga somo quoi. Na komiti na robanga. Po liwango ezolaka esute ezoloba esute donc ekomosanga na somo mutu nalaki na elobi na même na bafoto na kolakisa nakangaki na ye ya même pas ya lobi kaka nalamuka bazobisanga ke déclos kufi camarade nanga obenganga na olanda tunanga vandom nayoki déclos kufi déclos kufi nameka obenga boye réalité donc namoni yango mpena ke mokili yango ekomosala na kobanga quoi donc yango na babiloko tozolia na mboka oyo ere moko fo tokebaka toliaka bilialia te donc eza vraiment mpasi quoi nazokoka kukoloba te émotion grand garçon grand japonais depuis nayeba ye grand japonais ya libela akende kaka boye acédé atiki mokili avant trop atiki bana na ye donc que ce homme repose en paix quoi eloko na kolobaka amene reposer kaka en paix eza nzela moto nyonso moi petit frère nanga twana marabani donc nakuna ata mpenza koloba tro te mais ezaka ma tro toolela déclos ezaka mpasi mpo na biso donc elelo na kati ya même na kati ya moko soda tobungisi soda moko japonais donc déclos lelo aza te mais ezaka mpasi tozolelaka nalika moso aloba te ido dommage quartier 13 en tout cas bomoni bino moni mambo eleka awa na Paris totokeisa moto oyo tozalaki na ye bien oyo boyebi bien ke Jean-Claude ale garçon moko bien bon aza moto azalaki na biso bien aotokende biso toza topase bamakambo yango bapasi yango bamawa yango boyebi kaka bino ngona mpe bopase kaka bien bientôt tokunda ye semaine prochaine bomona mpe baimage en tout cas biso towana pasi wana parce que aza moto azalaki na biso bien comportement ne ezalaki bien bino mpe kuna bomonaki na kini azalaki bien bon balade ye briske toyebi te bon nzambe azwaka lokumu tocontinue merci.
Onde por aí?